Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibo meseni kolanda ngai Pati Label kati na www.masoloyasika.com. Lelo toza bongo le 26 août 2018. Na kotalisa bino bandeko na ngai message oyo ya Nemonda Nsemi asilaki kopesa na la classe politique to pe ba opposant na peuple congolais. Na message ya Nemonda Nsemi asilaki kopesa na ba opposant na video na ye o asuka asilaki kosala ya fin juillet. Ezalaki était réfléchissons ensemble. Pourquoi réfléchir ensemble? To réfléchir ensemble na manson oyo ezoleka na mboka na biso surtout na oyo taliba élection. Réfléchissons ensemble. Na kati na ko réfléchir ensemble wana to kozwa solution nini oyo to kobundisa batu oyo to pe bapaya oyo baza kotongisa biso. Asili kotalisa biso Jean-Pierre Bemba kobima ya Jean-Pierre Bemba na CPI. Donc na prison. Jean-Pierre Bemba tango abimaki na prison ya CPI e sengelaki na ye asala nini bandeko na ngai. E sengelaki na Jean-Pierre Bemba andima ba élection te. Jean-Pierre Bemba andima kokende na ba élection wana te. Pendant nous tozu président ya congolais te élection moko tokoki kondima yango ezali te mboka eza occupé. Ya mibale tosali nanu identification ya peuple congolais te sans recensement ya peuple congolais nanu esalami te tokoki kokende na ba élection te. Kokende na ba élection ezali ko légitimer to pe ko légaliser Kabila, ko légaliser ba occupant. Donc eloko nini Jean-Pierre Bemba kokaki ko sala ko bima na ye na CPI to pe na kati na prison. Jean-Pierre Bemba esengelaki na ye alobe la transition sans Kabila. Na kati na transition sa Kabila moto ako diriger transition wana ezala un Congolais ya makila. Tangu transition wana eko sala mabande konanga tan o transition eko pesa ya sili kotalisa biso 3 ans ya transition na kati na yango toko sala recensement toko sala identification ya peuple congolais. Pourquoi tout ça la identification ya peuple congolais? Parce que mboka etondi na bapaya bandeko na ngai lelo oyo soki bolobi ete bokende ba élection. A Tanzanie bako s'enrôler. Ba Ougandais bako s'enrôler. Ba Rwandais bako s'enrôler. Na kati na ba élection wana. Yango kokende ngulu na ba élection wana. Et kozala mabe pona bino. Et kozala mabe parce que mboka eza infiltré wana ye mutu aza koloba bongo. Donc soki bokei bo sali 3 ans transition wana. Na kati na 3 ans wana. Soki recensement et salami identification et salami. Boyebi nani azali nani Congolais wana Congolais o wana Rwandais o wana donc boko écarter bango même na politique ya Congo. Boko pona un Congolais. Tangu ba élection ko sala me fichier électoral ko sala e ko bima ya kitoko. Tangu bo kene na ba élection. Congolais mutako bima, vice-président kozala Congolais. Président kozala Congolais. Premier ministre kozala Congolais. Alors soki bo sali yango te tokozalaka toujours
coloniser na batu wana. Congo etondi bomengo bandeko na ngai. Congo eza na richesse ya mabele. Mais peuple na biso aza ko souffrir. Peuple na biso aza na pasi banda to bandi Congo wana. Peuple azo nyokwama. Parce que toza dirigé na batu oyo ya biso te. Na batu oyo balingi bomengo na biso me balingi peuple congolais te. Laurent Désiré Kabila tangu ayaka ba Rwandais mutu ba memaka ye ba tie na kati na pouvoir. Tangu ba Rwandais ba tie Laurent Désiré Kabila na kati na pouvoir, accord oyo ba signaka po ba memaye na kati na pouvoir ezalaki ete Laurent Désiré Kabila apesa bango 300 km ya mabele ya Kivu. Laurent Désiré Kabila andimaki yango. Kondima ndimaki yango une fois na pouvoir, Laurent Désiré Kabila aboyi. Tangu Laurent Désiré Kabila a refusaki yango bomoni tina babomaki Laurent Désiré Kabila. Donc soki to lingi kaka kozala diriger, soki to lingi kaka kokene na ba élection oyo, donc to kozalaka toujours na kaya Laurent Désiré Kabila. Ba Rwandais soki bakokisi objectif na bango te, bakotika ka Congo wana te. Soki Kabila lelo oyo avandi na kati na Congo, bamindele balingi azala. Bamindele balingi azala wana. Tobosa na te James Kabarebe azali neve ya Kabila. Aza ministre ya défense na kati ya Rwanda. Bandeko na ngai, ministre ya défense na kati ya Rwanda, James Kabarebe. Alors armée oyo eza na kati na Congo, oyo eza na Kabila, oyo protéger Kabila, eza armée rwandaise. Alors vous croyez que na élection oyo boza kokende boko kuka ko réussir ko bimisa armée wana? Non, ata lelo Kabila longwe, mais armée na ye wana ekozala, ekobanda ko diriger Congolais nyonso akoleka na ba élection na bango oyo yo sala masikoyo. Alors kaya Laurent Désiré Kabila toko vanda kana yango libela na kati na Congo. Donc pour la kolinga kawana eyate esengela ki Kabila d'abord alongwa bosa la transition sans Kabila. Yango peut-être beaucoup kaki kolongola ka bango malembe ti boko za solution ya kitoko. Régime ya Kabila ezali wana pour la kuboma, pour na ko empoisonner batu. Botala ba force commune partout na kati na Congo partout. Comment muto bozo benga président na bino, président ya Congo a massacré batu na eti na point oyo? Un Congolais ou azali sérieux, Congolais ya makila, il faut alinga intérêt ya peuple na ye. Il faut alinga peuple na za malamu. Il faut alinga peuple na ye alia malamu. Il faut alinga peuple na ye a vivre na kimia nyoso. Yango interpellation oyo ne mwana semi asali na ba opposant pe na peuple congolais. Mutu nyoso oyo akolobela ba élection aza mutu oyo aza na mauvaise foi. Tope Kabila a corrompre déjà. Bande kolanga to bosa na te na 2006-2011. Ba élection elekanaki. Na kati na ba élection wana. Bana ya mboka babimaki. Kasi tellement que ba paya bazalaki wana. Élection et bebaki. Toko juge opposition nyonso, opposant nyonso na ba arti na bango. Politicien congolais nyonso. Natang oyo il faut aboya ba élection. Parce que tricherie ici est salami. Mabe ici est salami.
il faut boya ba élection wana maloba ya Nembo Nsemi. Donc lokola Bemba andimaki ko déposer candidature na ye na kati na Congo, ole a proposé transition. Donc Bemba Moussala Sali a légalisé na ye lisusu Kabila lokola acceptaki l'inacceptable na 2006. Na 2006 bandeko na ngai yango maloba ya Nembo Nsemi oyo asilaki kotalisa biso na fin juillet 2018. Peuple congolais oyo aza na mato ya koyoka ayoka, oyo aza na motema ya kobomba abomba, pe andima oyo aza na motema ya kondima. Basili kotalisa biso le 25 août awa ezalaki samedi. Basili kotalisa biso invalidation ya 6 candidatures. Ya ba opposant o ba déposaki candidature na bango na kati na seni, ba invalider yango ba boyi yango. Donc parmi 25 candidatures on a ba boyi 6 candidatures. O ezalaki déposé. Donc parmi 6 candidatures on a tokotanga ba boyi candidature ya Jean-Pierre Bemba, baboyi ya Sami Badibanga, baboyi ya Adolphe Muzito, baboyi ya Chizenga. Baboyi yango na sima bapesi bango temps ya kosala recours. Pe koboya o baboyi bango batalisi bango raison nini o baboyeli candidature na bango. Moko na moko aza na raison na ye. Mais biso lelo oyo tokobeta mwa moke na mokuse invalidation ya Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba baboyi suite ya condamnation na ye. O ba condamnaki ye na CPI une année et afuta 300 000 euros. Na oyo etali subornation ya témoin. Mais dernièrement c'est Jean-Pierre Bemba akendaki na tribunal kosamba na oyo etali subornation ya témoin. Kuna bandeko na ngai ba juge ba se retiraki balobaki ete bakopesa réponse na sima. Ti lelo yo nanu bapesi réponse te. Tokokota na muzindo ya masolo ya Jean-Pierre Bemba te na koloba yango pona talisa bino erreur oyo peuple congolais to pe ba opposant baza kosala. Donc invalidation ya candidature ya Jean-Pierre Bemba bapesi 48 heures. 48 heures wana Jean-Pierre Bemba tolandi malamu na RFI asili kotalisa biso ete akosala recours na cour constitutionnelle, donc na justice ya Congo. To bosani te bandeko nanga Etienne Tshisekedi pe alobaka yango na 2011 ete akokotisa recours na justice ya Congo. Akotisaka mais basakanaka na ye bandeko nanga. Jean-Pierre Bemba zondima ke na Congo justice ezali. Azondima ke akokotisa dossier na ye démocratiquement na kati na justice ya Congo. Bandeko na ngai soki lelo oyo opposant oyo atangami opposant opposition eza na kati ya Congo, mboka oyo ezali occupé c'est que ba opposant wana bazondima ete président wana azali mwana ya mboka. Soki lelo oyo ba opposant ndenge Jean-Pierre Bemba uti kondima justice ya Congo azo respecter constitution ya Congo pe andimi kokende ba élection, c'est que opposant wana to pe ba opposant wana baza kondima ete démocratie eza installé
na kati na Congo. Donc ba opposant oyo ya Congo lelo oyo une fois to pe message ne mona semi apesi bango, est-ce que bakoyoka yango? Bakoyoka yango te bandeko nanga, bakoyoka yango te. Bakoyoka yango te parce que baza assoiffé ya pouvoir. Congolais lingi mbongo, Congolais lingi pouvoir. Congolais pona ye politique ezate. Soki aoki politique atali mbongo, atali koyiba, atali pouvoir. Alors bisika oyo bapaya avant ba ya ko envahir biso, ba étudier ki biso, après avoir ko étudier biso, yango na sima ba ye ko kotela biso. Tango ba koteli biso, ba ye kaka na sima ya ba opposant, parce que opposant de ye naza misu ya peuple. Tellement que Congolais alandaka ba opposant, Congolais alingaka ba opposant. Donc misu ya peuple comme ba opposant, ba vu opposant ba corrompre po ayebi na yete ke mbongo ezalaka na suka, ayebi te ke mbongo lelo atozwi yango lobby ekozala te, ayebi te ke mbongo ata lelo ozwi yango lobby okokufa na yo tiki yango, mabele na yo eza très important. Bazwi ba opposant wana ba corrompre, ba pesi ba mbongo, ba salini soto ba koke kosala. Alors peuple pe na sima moye amona ezali te. Donc ba aveugle peuple congolais. Bande ko mingi bazolo ba Kabila azo banga Bemba yango wana invalidé candidature na ye. Kabila azo banga Bemba. Peuple congolais makambo ko kozala ya sérieux, mais azo linga memango na politique. Azo memango aolinga amema yango na polémique. Mais makambo za sérieux. Kabila kobanga Bemba na likambo nini? Soki lelo yo Jean-Pierre Bemba komaki na CPI ezalaki grâce ya Kabila. Soki lelo yo Jean-Pierre Bemba abimi eza grâce ya Kabila, eza pour allégitimer Kabila yango moni babimi si Jean-Pierre Bemba. Soki lelo Jean-Pierre Bemba azwi passeport diplomatique na ye ya kala azongeli yango, c'est que eza grâce ya Kabila. Soki lelo Jean-Pierre Bemba kiti na Congo pour déposer candidature na ye malgré baboyi yango, eza grâce ya Kabila. Pe azongeli kiti ya bokondi na ye na kati na Sénat, eza toujours grâce ya Kabila. Soki grâce so Kabila lingaki Jean-Pierre Bemba te to pa bangaki Jean-Pierre Bemba, mais accepter makambo wana nyonso tout te. Donc il faut que l'on ba idée wana. Olebo luka solution loko nini toko sala mutu na biso bazuye ba invalider candidature na ye. En tant que peuple o alingaka ye o alandaka ye to sala nini to bima libanda mbala moko brusquement. Non, bino bolebo kota na polémique. Po makambo eleka kaka boye. Makambo le kaka boye na Tunisie bande ko ngai ba boma kaka mutu moko, mais peuple mbala moko pan abima to mona ki scandale mbala moko to yoka ki polémique ya peuple on a te quelque part. Alors Congolais comme ici politique lokola ouais rana jibé ba osa la polémique, après avoir osa la polémique mutu na mutu anda kuna yesili nango olebo zo makambo ya mboka na bino na sérieux. Bolingi kaka ba polémique elobi na ndeko moko nyonso tu oto zo mona eza pe kaka tango sous faute ya peuple congolais. Eza pe kaka faute ya peuple congolais. Po Bemba tango akitaki na kati na Congo, to mona ki foule ya batu akena gemena, to moni batu ebele baye koyamba ye. To komi armo mitu na batu wana bayambaka bango o bayambaka ba Félix bayambi ba Bemba. Est-ce que bazalaka ma batu bavandaka na biso na mokili oyo? Population o bayaki koyamba exemple Etienne Tshisekedi
tanga kitaki akende kosala dialogue na Kabila bazaki population moko ebele apesi meeting population ebele mais comme na tango bobima libanda et comme na tango manifestation ozomona batu ya kotanga ya kokonte mais basango babimisi batu batu ya kokonte lelo Jean-Pierre Bemba ko bimisa batu batu bakozala kaka ya kokonte yango mituna na biso moko tozovanda toza ko mituna est-ce que peuple ya koyamba bango wana lokola batu bauti na Zénith elobi nango ndeko moko boye peuple wana zaka peuple ya mbaka JB ayambaka wera tango bauta ko beta musique na bango na poto basongi peuple wana kaka moko alelaki liwa ya Marie Misambu peuple wana kaka moko aleli liwa ya mama Olangi peuple wana kaka moko ayeko yamba Jean-Pierre Bemba donc peuple wana kaka moko alingi na ye distraction peuple wana kaka moko azana ko distraire batu toyebi te soki mboka ngo koma yango ya bandoki to pe mboka yango ezalaka vraiment Congo bandeko mingi bakanisi Jean-Pierre Bemba akobimisa batu libanda donc akobimisa peuple congolais libanda ndenge na uti koloba ata Jean-Pierre Bemba lobi ete peuple congolais bima tokomona biso peuple o akobima te po benga na Kabila parce que likambo akobenga na Kabila eza likambo ya tout un peuple donc peuple nyonso tout a sentir pasi a sentir njala a sentir que non maintenant il est temps que na telema mais peuple congolais o akobimeza kaka o azolanda politique pe bango nyonso tout te yango moni tozomona na balabala peuple mingi te tobosa na te Jean-Pierre Bemba uti prison auti na CPI kuna na kati na CPI lokola eza prison eza déjà centre ya rééducation mutu nyonso akotaka prison ba réédikaka ye donc osali oza mutu okoki kovanda na mokili te fo na mokili te fo kota na prison po okende kozwa lolenge nini okoki kovivre na mokili. Alors Jean-Pierre Bemba tango basalaki guerre na bango basafrontanaki bango ye na Kabila na kati na Kinshasa bato ebele bakufaki. Jean-Pierre Bemba akimi na Portugal baye komeme na CPI donc esengelaki na bango ba réédike ye batalisa ye politique ndenge nini ezalaka efalaki batalisa ye ndenge nini akokanga monoko pe po Jean-Pierre Bemba na tango wana azalaki dangereux donc baye kotalisa ye bazalaka bongo te na politique ye moko wuti kotalisa biso ete natangi mingi na kati na prison tant on a na kati na prison j'ai beaucoup appris na apprendre beaucoup na o etali politique donc quoi apprendre beaucoup na o etali politique eza kotalisa biso ete ba réédike ye ba yebisi ndenge nini ya kozala lokuta la politique ndenge nini soki bango bamindele baponi mutu na bango ndenge nini yo kovanda kimia ndenge nini yo kotravailler na mutu wana ndenge nini yo okozala na patience ata tongo yango ata kutu butu yango eleki molai un jour tongo kotandela yo kaka mais faut ozala na patience wana eloko baapprendre Jean-Pierre Bemba yango wana. Donc Jean-Pierre Bemba nenga bimi aza Jean-Pierre Bemba te oyo akotaki mais oyo bimi aza Jean-Pierre Bemba mususu bandeko na ngai aza Jean-Pierre Bemba te oyo akotaki oyo bimi aza Jean-Pierre Bemba mususu. Ndenga za wana aza na singa aza na chaîne na maboko aza na chaîne na makolo aza na chaîne na kingo partout aza kokende aza surveiller. Congolais akokaka prison te bandeko na ngai. Papa Wemba que son âme repose en paix akotaki prison kaka ya 6 mois awa Papa Wemba kokite era bimaki abongoli motema mais era ya kuna sima avant na mokili atali oh jone prison ko pena kaka place bato bakokota pe bimi na ye azongela na ye makambo na ye
Batu mingi bakoti bakongole mingi soka akoti prison abimi bateya ye te achangeaka po kongola kokangelo kona ya prison te. Donc pour la Jean-Pierre Bemba il faut pas pour s'attendre que non Jean-Pierre Bemba asa libérateur to pa ko libérer biso na pasi auto za na occupation non. Ce que Jean-Pierre Bemba lelo comme président ya Congo et que ça n'a pas qu'à ya Laurent Désiré Kabila parce que armée wana nenga mutu tali sabino neve ya Kabila James Kabarebe azali ministre de défense na kat na Rwanda. Donc armée o Kabila za nango sécurité nyo surtout ya Kabila na ba généraux nyo so ba officiers nyo so ba tete na mutu ya armée na biso ce sont des Rwandais. Donc lelo ata Kongola koti tokozonga kaka na histoire ya Laurent Désiré Kabila. Donc idée ya ne mon ancien mi ko la transition selon ye sans Kabila et koki moko bimisa ba Rwandais mais na ndenge moko ya malembe. Papa sunga bisoto zala séduite. Papa sunga ngana zala séduite. Vraiment ande ko ngai. Merci na ndenge aussi ko na ngai. Merci na ndenge bozala ki na ngai. Maman Françoise. Na ko senga na bino bozala toujours branché kat na www.masolo-yasika.com. Tokutana na bino na mbala ya sima botika na malamu. Au revoir.